Bonjour à tous les abonnés de PF Bonheur TV, c'est toujours un grand plaisir pour moi de vous retrouver dans vos maisons pour que tout solo là na oyunu selikaka na kati ya mboka na biso awa to lobaka actualité politique, culturelle et sociale nyos tout to lobelaka ngo awa na kati ya chaîne na biso PF Bonheur TV. Alors si c'est la première fois, abonnez-vous et activez toujours la cloche des notifications pour ne rien manquer. C'est le vôtre PFB Passion Fayoulou Bonheur. Alors aujourd'hui, Tokolobela Oezali Bongo procès il y a policier Oyo de connexion policier à Koufaki na Kinshasa suite il y a ndenge ba bomaki epai ba ndeko na ye moko ba collègue na ye ba kondi na ye ba policier Oyo bazalaki censé akobatela ye kondi na ye abomiye parce que le policier azalaki kotia ordre na nzela atelemilaki bango parce que bazalaki na sens contraire selon dire ya moninga na ye pour azalaki na sens contraire et tomoni oyo nos événement nous sont ndenge elekaki bandeko na ngai tango bozali kotala procès wana bandeko na ngai ezopesa na pasi na mawana soni mais ezopesa kanda ezopesa na niveau nini na komona major oyo aza accusé na meurtre topé na assassinat ya topé na liwa ya ndeko na biso policier o ya atiki biso ndeko kabeya bozota la major wana ndenge azali ko répondre na ba question ndenge azali koloba mais non azozo ngoneti ayeko saela ba sketch moko boye azoloba avec arrogance avec orgueil comme si lui il avait droit ya koboma moto. Comme si lui, il avait droit, il a reçu n'importe quoi parce que les policiers a manqué ce qui respect, ce qui n'est pas flagrance. Mais je me pose la question aujourd'hui. Flagrance, a manqué respect, n'a continué. Bon, aïe, biso, policier, on a manqué respect, alors qui nini, à sala qui nini. Et même si policier a manqué respect, ne pession n'ingisa ya kobomaye. Il y a ko kangaye na brutalité ko betailler devant public ko memaye sur bokenenge wapi boki ko tikaye siko ya kufi boki ko boka na morgue sans que famille na yeba donc to yeba yem major avec arrogance bo tourner la biso na nous yé na nos questions na loi nini to mobeko nini oza na code na bango la police et le but question qui policier mo ka manquer respect il faut ko bomaye ala tsebiso yango. Il se croit qui ces messieurs-là? Il se croit qui ces messieurs-là? Même Kolobane Bosomona, ce n'est pas un gars intelligent. Moi, je ne suis pas sûr que ces messieurs-là ont vraiment un intellectuel. Non, il n'est pas intelligent. Mais on ne sait pas, je ne sais pas à comment qui n'a coûté une grade dans la major Nengeni. Peut-être des acquis en nomination, tu peux n'éviter parce que Moutou a un bongo et salaka, Moutou a tangi classe, Moutou a maïele. À quoi réagir n'émoinate? Eh monsieur, on parle de mort d'homme. Au besoin accusé, na mort d'homme, il y a assassinat parce que bon assassiné, bobomi, bo enlevé, bo kenaye, bo torturé, bo bêtier, bo bomi. On parle de ça, monsieur. Oui, la personne avec orgueil, avec arrogance, à moins qu'ils aient la pensée arrangée. Nous demandons que justice pour le pauvre monsieur qui a laissé sa femme et ses enfants. Donc, outrage, n'est-ce pas Zoloba, il y a major wana, Azoloba outrage. Donc, koyebisa, batu ke bozana bozo rouler dans le sens contraire. Et ça outrage. Donc, la loi en autant que Tchakango, et ça l'a pour un petit peuple, et ça pour un bilan de quantité. Voilà pourquoi ma campagne est en Bola parce que bateau est censé, il y a que respecter mes béco ya mboka pour que base à l'exemple, base à la modèle pour que petit peuple alanda, baomo bazo bafouyango, baomo bazo piétiner non, bazo piétiner non, bazo salango sur n'importe comment nakata mboka, sur le petit peuple. Au salani. Combien de fois les policiers sont bavure dans l'embouteillage?
parce que cortège ezoya allez ba kiti ba bandi ko beta ba chauffeur ko tobola ba pine ko ça au moins na moto ko telema te o kangi nzela bouger mais policier juste sous baïonnette a toboli pine ya mutuka mais finalement ozana posa alongola mutuka moto ozana posa tikala wala voilà mon dernier ba policier na biso ba sala ka makambo non seulement les policiers et les militaires aussi. Pourquoi vous allez être violent? Moi, je me pose la question. J'aimerais que bande konabiso ba konzi ya mboka, ba konza la police, na ba konza armée. Nazana motuna moko, motuna bande ko o ba kolande biso oyo, boka ta parti o botinde la bango. Motuna na ngeza boye. Pourquoi ba militaire na ba policier na biso bazala toujours brutal? Ce qui ba yeko kanga motu. Jamais bayaka ba solo ba expliquer motif il y a raison ou tout motif il y a arrestation naé ba kenenaé malembe même si la personne n'est pas violent bango bazala kaka violent violence wana euta wapi est-ce que botangi saka bango kuna ke civil to population soko ko kangaye peuple soko kangaye faut kangaye na brutalité faut ko betaye faut ko nyataye. Parce qu'il y a des simple, bah bien sûr que non, mutuana, bah bien sûr que non, kangaye. Ok, mutuango pas zawana. Aza violenté, aza armé, et l'autre côté, au côté pour solane, au mémé na malembe bouquet naïe. Pourquoi et pas nabino et ça sera toujours avec brutalité. Donc, être policier ou être militaire est synonyme de la brutal, est synonyme de la violent. Et un synonyme que non, ce qu'on a il faut bon mamoto. Vous expliquez, surtout, tout comprendre parce que là, on ne comprend plus rien. Violence, en gros, biloko binomo na ba koko na biso ba ancêtre na biso ba la ko décrire ngo epai ba kolon tant ba zo beta bango po ba la savoir que boza ba nyama boza tinate ba zo chosifier ba koko na biso et nos ancêtres ont lutté pour ça to ko tozu indépendance mais biso moko to copier kaka modèle ba kolon wana bazala ki nango ya ko maltraiter tozo sala ngo entre biso na biso. Pourquoi? Et là, on a hérité malam et là on a que non au hérité beaucoup ko joie ya bien au bokanga qui ezaka violence ko beta ndekona lo et c'est partout en Afrique hein? C'est partout en Afrique. Bon mon conséquence ya ko ko joie ba voyou et ba tangate bo tia ba na kata armée na kata la police bo pese ba mba pété mon conséquence nango bon mon conséquence ya ko tia ba to ba tangate bo latisi pété bon mon ba conséquence ya ko tia ba ngo ya ko pese ba mondoki. Moi, je ne suis pas sûr que les policiers n'ont même la loi. Yamboka. Et Belé Bazana ba yebi même pas la loi Yamboka. Mingi ba yebi même pas la loi Yamboka. Mingi bazana ba kenda kosala musala ba yebi na bango te pourquoi ba commande pour na bango ezaka bona ke ozombo na policier l'état refuta nga mbongo na ngai na lati tedi na sana munduki tout donc so retourner mais ozoka nga moto sur quelle base elle kaboka ngi moto ayebite tozo mona na procès wana même colonel wala azoya koloba on dit ba question ba retourner ye azomona gravité na yango te. Nana tinda kiyo ozonga boleki déjà na premier ministre boke botiki nani apesa kiyo ordre olongwa bisika bozala ki kuna na cité de l'OIA o tourner ce butuko ozui groupe ya ba soda ba militaire na yo ozui bango bozonga ti boya ko kangai boya ko enlever yene sika na ya musa en plus avec un service les gars étaient en service sur quel ordre? Nani appelle ça qui ordre wana oya ko kangaye bo jouer bo kenaye des arrestations arbitraires qui n'ont ni tête ni queue. En plus bo ke bo bomi mutu na torture parce que bo bomiye mutu akufi bo annoncer en même pas na famille donc ceux qui moi si naye avec ko lukate na moninga ne ba ko tuna ba biloko na te na ndeko ne ba ko luka ba dossier wana ba luka ndeko na bango azali wapi mutu ngaka yeba te engaka le kanonga ndengwana ceux ba collègue ne bazala ki te ba mona ndenge bino bo enleva ki donc likambo wana elingaki ele kanonga ndengwana bu mona bato akei ofele donc ye ayaki na ye kaka akufa na ye na sa drapeau na gratuitement comme ça yo fandi na yo
Pour l'année, parce que vous êtes major. Tu te crois qui? Dans la Namboka, tu as général Nzimbi. Tu as général Zinzong. Ce qui est général, ce colonel. Tu as Bahamoto, Bazala, généraux, il y a Makassi. Roi des bêtes, Bazala, ou ce qui est vrai commando, Bazala. Les lots Bazawabi. Donc, il y a un pété wana, né le bel ma békou, mon français, ma békou, tu penses qu'il y a un homme ici? L'histoire ne vous enseigne pas. L'histoire, il y a des gens qui ont bao bazalaka époque à Mobutu. Les lots bazawapi. Ba tyran au bazalaka se comporte comme on a que non, Zaïre et Zalaka ya bango. Aujourd'hui, bazawapi, ba monsieur bazan exil, ba monsieur bakoufa, ba monsieur bakoufa ba malheureux. Du nouveau en RDC. Impact Sécurité et Services, votre agence de sécurité et de gardiennage professionnel. Impact Sécurité et Services vous offre le service de sécurité et gardiennage industriel, commercial et privé, le service de nettoyage, le placement des personnels et des formations. Nous sommes situés dans la commune de Kinshasa, au numéro 193, sur l'avenue Dodoma, croisement des Huileries, au deuxième niveau de l'immeuble Lumengo, local 204, Kinya. Veuillez nous contacter au numéro plus 243 89 58 83 912 084 60 86 689. Impact Sécurité et Services, l'expérience de la sécurité canadienne en RDC. Avec nous, vous avez le meilleur service à la clientèle. Bonjour, Impact Sécurité et Services. Comment puis-je vous aider? Donc, yo quand c'est que non yo ne mutu o yo suki si Congo donc o bomano mutu ka o fele nengwana bande ko nangai ba konza mboko to senga justice ezala mutu oyo aza coupable parce que vous monde azo même kondima même pas que mutu akufi en plus il y a que avocat moi je sais pas avocat na soki pena aza pena safu soki manga sonini azo lo bape et là comment ils ont accepté que non mon policier wana akufi dis donc katoka di qu'est-ce que tu crois mutu akufi yo quand si procès na ba sala ngoza pour aventure pour que yo ya na toge na yo ya demi Dakar wana ko lo bake non yo de ozana pour et là comment tu as accepté mutu wana akufi. Donc, tu procèdes à ça, donc ce que le monde va couronner sur ma fan, va aventurier, va créer, va inventer pour un client. Boni boyeko. Boni boyeko. Donc, oh là, les coups na mort, ça mon tuté. Donc, mon tuté est client parce que vous défendrez. Attends, vous défendrez aux bongo. Mais il va payer une bio, ma camino, vous bimisa na mono konayo. Depuis que vous avocats, tu es là pour défendre ton client. Mais essaie un peu quand même de réfléchir. Il y a des choses. En plus, ils ont pensé ils ont public, médiatisé. Tu passes comme ça, voilà que non, Bobé, ça ma carrière, mais non, avec des questions bêtes, vraiment, questions vraiment trop bêtes. Comme l'homme sur les gars, na RDC, sur talent, on va succès dans mon thème. Mais tu l'as en boca la mission. Mais l'homme sur le succès, mon thème, mais au talikaka. Tolinga mboka na biso. Tolinga mboka na biso mingi. Parce que tolinga mboka na te. Mendi ba makamsu salama na mboka na ba to ko ndima te. Tolingi ke ba coupable baza la condamné. Major appelle ça instruction wana. Aïb c'est biso monto tindaki pe monto tindaki wana bakangaye. Ye moko bakangaye major wana pe bakangaye. Ba soda na ino ba policier na ino so yaki na bango wana. O ba kangaki ba betaki bango nyonso parce que ba bet mutu wana kufi na torture akufi na ko beta donc ba condamné bino so ba condamné bino na premier degré mais ba condamné bino na deuxième degré bo ça la prison était bino la loi est dure mais c'est la loi au bafouer loi il faut elanda et ça makila ya mutu. Ah, bah, Rwanda, on a pas bon, bande, on a sur est, on a
na goma kuna bino pe susu bobo marasu biso na kata cité siko bino na baronde bo différence ezali po bino so bobo mabato beaucoup mona que même embouteillage ezali embouteillage ezali ni suite à désordre bi o ba kondi ba mo ba tsala mboka ba nzela ezate ba otonga ba nzela te ya mo zo mo ba embouteillage ezala et ça la randenge wana mais bino bo ya so na cortège au lieu bo de fungola te nzela malembe bo ya ba policier na bino o ba zaka toujours na ba cortège sans exception à l'exception du président et bah déjà que président Zoleka cortège l'équipe de batiki déjà nzela ko fungola mais bah on suba ozala bo au moins na suba ko kaka moi si na yake na so ba soki pondu na kinkole wa wana ba ko beta batu yo longola bo ba ko buka ba vie ba paraprise batu ba rétroviseur batu ba ko buka pour que ba les gars mais pourquoi vous êtes violent envers le peuple? Pourquoi? Et ça les kamboza simple yebisa motu longo awa tikanzela po biso toi ba ko respecter yo on a besoin de la violenter bino moy baté donc non la communication est très important. La communication brise la glace. Une bonne communication brise la glace. Moutako ça la frustré mais soka yebo oyembi bien un simple bonjour ayokio ekokitisa ko apaiser ndeko nanga te place ko za la beauté tout tikanzela parce que ba konziwa mukonzazo le ka bouger mutu ka tsakuna chauffeur tsamutu ka kuna malem attention tout à mutu aux expliquer mutu calme ba mutu yoka yo les gens ne sont pas des fous mais ouais mais c'est là yo ke ba esi ba ya mukabate tout nyata beaucoup tout na yo na sima obete ke mutu asale nini yo moko ozaki na maloba ozui ba même pelo asale mais parce que baninga ba ko bete yo boyo beti kaka. C'est déjà arrivé une fois. Un embouteillage à Rosakanate. Na triomphal na Prince Kassavou. Na c'est une place où on a quoi embouteillage de Kangami. Donc le Kangami est là où ils ont monté parce que bah tout bah camion côté. Na ngaba scène de kuna bah toi qui ne vers scène vers cité Bethel. J'ai déjà au fond mais quand à place on a passé plus de 2 heures de temps place na bana moto et Kangami et les roulages étaient assis croiser les bras bah télé ba hotel na pour ça na pena na tout dit bah on a bi papa na ngai bino boza bah professionnel et métier oyo boyebi comment régulariser nzela embouteillage oh ce que biso de salani yo lingi ce que biso de salani oh yo ça policier yo tout nanga siko bino molingo salani mais c'est votre métier c'est à vous de régulariser les routes là où la circulation bokangi nzela kuna bopesi passage koto bokangi awa bopesi koto ordre ceux qui zali ba roleka mais siko bino bo tout nanga donc au moins ba ngamba sendo ba telemi kuna ba pe koto ba telemi koto mais ote isa ba soda ba o bazana ngambu kuna ya kota sendo ba ona mo ba tindela biso ba mituka mingi koto ngani oh mais bino bo so la kate ote biso zana droit ke kuna te ba on peut ba ngona bazana nini na kamo susu même la police nationale congolaise ba telemi kana ngambo okuna bazana ngamba makadam o bananga makadam koto yo mais ba na communication te babi on a un terrain na bisoté on a une zone na bisoté on n'a pas le droit ya okini holo bakuna mais circulation quand même vous devez vous communiquer pour que nzela place on est fongama il a fallu bana moura ba ya ba beta ba fimbu ba tabo nzela fongama mais ceux qui monique boza incapable à ça la paix musalango tika koya ko liaka mbongo l'état pas en baboté c'est bon ba contribuable on te paye pour faire le travail tu dois faire ton travail exactement au comment na ba policier na victoire on a surtout tambolana ba policier ba comment tambolana ba tenai na ba pince au moins na ka bo ayeka ka monika mutuka bato longo le pipette wana ceux qui pipette va bien kaka picoli en mutuka fandi mais au bomi mutuka bato de quel droit qui t'a autorisé il y a ko détruire biloko ya bato et cette destruction méchante et c'est punissable par la loi qui t'a autorisé il y a ko bebisa mutu il y a ko buka ko tobola ba pena bato et ce salama au vu aussi de tout le monde la victoire voilà ba police batabola kana ba pince na ba tenai ba sasa na ba poche na maboko ka ba su benda ba totomola ba pina bato mususu na monde ba tellement circuler ba tobol ba pine mais boye sa chauffeur moi circuler bo tobol ba pine sur moto que telemiana a ko bouger ndene en plus ba kiti receveur ba bandi ko bête receveur yo asali nini mona bato tata ya bato
bon ko bétailler pour rien non et moi bosu qui sabi sur muté mabande ko ngai yango mona moza mutaza même na amoni policier boy azana position bente azana pour ça kabelé mais so kantika ba violence na bino même ba militaire bo ato sengelo na opesa na ngauté parce que makambo bino bo sala e mo so gezongeli bato mutabaye biso to on doit se sentir en sécurité sur na moni policier na moni militaire mais na Congo comme na Congo et c'est le contraire sur na moni policier na air tardif beneni ba on ko dépouiller yo ba on ko botolo mbongo ba on ko botolo téléphone ba on ko dépouiller na nyoso na faut pas ba bomio ba kena ba mo bato le boso ba sala ba des autres bino sur quoi bobo mara biso ba soda bobo mara biso ba civil bobo biso bobo mara bino na bino pourquoi major wa suksanga mutema major wa suksanga mutema bande ko ngai azo avec arrogance avec orgueil moi ko lo basone en dia zo mona mutu ana kufia za eloko te yene mutaza eloko yene mutaza mutu ana kufia za nyama mande ko na procès eloko muso ko retenir il faut toujours ko négliger mutu te na vie mutu no ça sera utile amina yo atoko mina mbongo ya za mobola zala na ye ba meilleur ami bazali. Dans la police, ceux qui m'accablent comme un procès, c'est parce que l'autre a eu le risque de dénoncer, de lander là pour na moninga na collègue na qui était. Ceux qui m'accablent comme procès, bravo mon frère, bravo Bandeko. Non, c'est ngata bato basala ka cagnotte. Est-ce que tu ça la cagnotte était pour na ndeko policier oyo on voit que azana pe na passer. Est-ce que bako 5 euros 5 c'est là ta mbongo te. Je sais pas qui peut prendre cette initiative voilà. To c'est l'état cagnotte moko to so bela ta cadeau. Voilà un homme intègre. Azana na respect il y a muninga na vrai amour ya muninga ya ndeko na ye. Ce que c'est qui était des makam oyo et les gens qui payaient balati et les gens qui ont la mungo ici la kanaka tanzo et sans compter la pauvre femme d'abord la policier on va foutre bazoka combien autant sur moi si on a tikali na bana mobala kufi petite musala on est monté sur kabango bazoma quelque chose balia batangisa bana ah bobomier qui va s'occuper de sa femme. Qui va s'occuper de sa femme et de ses enfants? Des ordres de moto créer toujours créer na katamboka. Circulation na Kinshasa pour bonga eza volonté. Eza volonté il y a ba kondi, eza pe volonté na biso population. Surtout la volonté que marche tambola bien na mboka wana nyonso ko tambola bien. Mais le quoi to za na volonté te to za na monter ba bozabo le monter ba bondoki, voilà que makambo tambola te na mboka na biso. Il n'y a pas si peu de limawa. Voilà, tout ce continue dans le procès et nous demandons que la justice soit faite, que le coupable soit condamné et punir par la loi. Donc, dans pays où ils ont pays organisé, où le fandi, les policiers ont sala musala na sécurité publique. Il faut que l'homme la bango musala ba zonga ba civil ba ki do sala prison ba kokiko parce que baza ba criminel baza bato ba ko sala sous le service public ni na armée ni la police ba ko sala na contact même na fonction publique ba ko sala souti bato wana ba ko sala sous na service de sécurité même na service public mon côté ba ko sala sous bakeno na secteur privé plutôt comme un système qui est dans surtout na base de données oyo et bon ko tsaka mutu to asala crime ba condamné eza na kata base tout que na boke na vérifier ngo mutu boya ko sala te na nini boya mutu ko sala te c'est facile serveur ezala la police sécurité publique ministère intérieur tout et sécurité publique et défense faut base dans la base wana on peut pas engager n'importe qui dans la police. Monto à la prison, monto à la kuluna, monto à Mouyibi, elle a déjà condamné le Kamobo. À cause de ça, nous misala vanate. À cause de ça, même pas permis de musala permis na bana. Voilà.
Merci beaucoup Bandeko. Na bandi toujours landa pour ça continuer toujours galabino pour tout le monde en dengenini makambongo ezali ko évoluer. Alors si c'est la première fois, n'hésitez pas, abonnez-vous dans notre chaîne PF Bonheur TV et n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne rien manquer. C'était votre oncle PFB Passion Fayoulou Bonheur. Donc je vous aime, que Dieu vous bénisse et à la prochaine.